Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Panza Sango ya Congo. Mbote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Lelo na yambeli bino encore mon général de Gaulle. Mobundeli mboka ya monene. Lelo kutoka moko tilo zaka na mboka Europe. Facha zo ki bokondi to yebeke il faut ça déjà kuna na Kinshasa pour asala ba prophétie mususu abunda na kombo ya Fachi e simba to mona yango. Nganzo kama ke tozane ka tilo na kata France. Alors émission na msa lelo za mituna pe biano. Mituna pe biano to kutuna ngana za na mituna ya za la biano ya kopesa ngai. Mais na kopesa na mbote na bayine so busunga ke dino image. Docteur Gingombe na kata Afrique du Sud. Mon docteur Jean-Baptiste Tenga. 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir Gisèle Eumba. Naba lion de la presse nyonso obokolanda biso na moment oyo. Vraiment bonjour mon général de Gaulle. Bonjour Edino image. Oui. Kolo image. Mon général, merci et merci encore. Il y a passé émission en plateau Nabiso. Tomoni banda mokonjazwa ki bukonzi na ye. Tozomona yo zo ningana te netika ke kombango ya yo obunda ye kaka po mokonzi azwa kino lelo tomona moi silence kota ebele. Pourquoi? En tout cas, merci beaucoup pour na motuna. Est-ce que na lobby solo to na lobby lokuta? Te za remarque o ezali ke tant o lobby bien que émission na yo comme na yango Mituna pe biano. Oui oui. Donc motuna pe yano. Oui. Ezali question et réponse. Si. Donc faut sa réponse nango. Oui. Oui, za remarque ba te belé gaza yo te ba te belé ba lo ba nanga mais yo zilani ni ozati sekediste yo mto créa mo ana ti sekediste o changer biso ba ti sekedien ba ti sekediste ti do lo ba comme belé sekezoïde yo kaka belé idéologie ba ti sekedi ya misine. Alors mais lelo ti sekedi yango abimi eza na pouvoir yo vandi awa. En tout cas réponse angezali omoni tango na banaka bitumba nazanga na casquette ya tisekediste parce que papa wana azalaki o babengi icône ouais aki icône nanga na politique limbola batona no tisekedisme ouais na tisekedien na tisekediste yo zalaki tisekedisme toza na kata tisekedisme toza ko mekola oyo papa alingaki donc tisekedisme ezali comportement ya kozala malamu na bato. Oui. Donc osala toujours malamu tant mutu aza na pasi ko aider mutu aza na moi conseil ko aider wana tisekedisme wana na kati eza comportement ya tisekedisme doza classe ya tisekedisme. Alors oyo landi za kanini wana siko tisekedisme ba bengo siko so sala makamba tisekedisme ba bengo siko za tisekedien ou bien tisekediste. Donc tisekedien ou bien tisekediste. Alors tisekedien ngolo banini tisekedien eza mutu azo landa ba classe politique ya papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi azali opposant pacifiste. Oui. Donc adako bunda toujours na stylo na mutu. Si. Donc mutu quand on dit mutu ezali réflexion. Réflexion oui. Réflexion ezali intelligente. Vous comprenez là yango wana papa na ko bunda alingaki bitumbate azaki maboko nezaki pepele alingaki te ko bomi mutu kuna oye okote pa na ye non yango annonce la politique OK il y a état de droit personne la politique il y a intérêt du peuple intérêt commun donc azaki na pour ça que peuple na ye azala bien peuple n'étant azalaka le ministre à l'époque où azalaka ministre na tango akala to ba na 1960 63 64 65 ba papa boyebi o bazara na date wana bazaki soko uti mboka oye mbala moko ozwi musala netoka lisolo ki excusez nga na chrétien mais soit disant Martin Fayulu tanga ngi mwana muke ayaka déjà awa déjà ese bimaka ye pour kala bana oyebake so ngwe ba koza mukolo ba to na sa masasa so ba moni kozali babi Martin yo no moni ozana en jeune peut-être continuer na ba classe yango moni communauté bambala
tamba uteki bamboka bayaki na Kinshasa le système wana na Angola pe baza ko sala ngo bon wana na yebi ke tanga kala wana mama moko alobaka na internet sabi ke ayebi Martin Fayulu tango aki mwana mukende ayaka na période wana ah ouais Martin Fayulu ngazala ka congolais to za ka bon soit disant ba bina biso za mo pese camerounais lelo mama wana amuna yetango ayaka donc mama wana bia za communauté ya bi bata bambala na ngaba na ngaba bena comment siko pourquoi ba commissaire camerounais bon sikoyo mama na amola ka nenga yaka utaka idiofa ezali bandundu si o comprendre mais tanga yaki o motanga kala yaki kolon azozwa ba papa ba mibali nyoso tu to bamuno ko koli oza robuste oza bene ngambe oui ata oza na 12 ans batel babi oko na Lubumbashi ko sala njela train ko sala musala age o kipete Martin Fayulu ko ba monaki na age wana mais à l'époque Martin Fayulu na mwana muke o comprendre ay mwana muke do ba 60 ba 69 à 68 nde ba romona Martin Fayulu babite yo loko zana no jeune to profé autant biso communauté to ba communauté te donc ba ressorti ça bambala tribu bambala ta ba no ya ba no kuma na ngaba oui alba comment ba pistonner na musala ba colon aloko zo musala o signer contrat ozwi ndaku alobandi vi na yo bandako ofuta ba onel après ndo mona banjili wana ezali ba quartier mboko beyaki nano inondé donc makasi noka kata matiti so masolo okati matiti ozuma yongo ba réfugié mingi na tango akala ezali ni bazombo donc bangolais bakimaka guerre bayaka comme ba réfugié pa na biso siko bakotaki na njili bapesa bango beta wana comprendre ba masina c'est vrai ba masina yaki nano ba sans fil ba ba ovanda te ozomona na cadre wana nde masolo ezalaki ki na série wana bato bandako ezali na ofelo ke ko kati matiti oke et pas chef du quartier ko pese moi chwaka azuka comme na tila liste essentiel bazolinga ke matiti elongwa bato baba na ovanda agglomération bato baba na vivre pour pas fungola Kinshasa pour Kinshasa quand même à côté ya Kitambo ba Kalamu bangaba ba côté kuna ka ya kuna ba makala ozomona yo yango bato ko ya kutanjili ba réfugié nende ba komeni côté kuna mais to solo la pe sur Kinshasa après hein mais to solo ma solo tuzana ngolilo et donc dans ces cas on dit que papa Etienne Tshisekedi nde sikoyo azaka ministre azako chaque toujours mutu surtout na ba droit na ye donc à l'époque on a papa Etienne Tshisekedi azaka ministre intérieur donc batu tout balaka na kotosa bano ya ozana mboka oya Kinshasa avec SD babenga ngo sous nini sous nini babenga ngo sous direction sous nini ngo SD so za numéro SD te okoma Kinshasa te donc so botoma na mboka tant okoma na Kinshasa SD na so numéro zali pour ba comprendre que outi bena mboka oye donc ezeko ma sécurité yango cette fois-ci biso na Congo yango tozo senga identification tozo senga vraiment identification il fait salama. Donc, tu identifier qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc, recensement national fait ça là. Donc, recensement national, tu sais que tu as minembwe, tu as tina suka kuna. Après, il y a balé tokena, au babengi Équateur. Après Équateur, pour Équateur, ça monene. Merci, mon général pour la question à Tshisekedi, mais tel un de cortiquant comme nous moulaïtia. Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit que eza en actualité na minute alelo consultation tout moni président Fachi azo consulté tu sais que hier c'était clôture et consultation mais tout moni que babakisi encore jour mon corps pour na bayamba baye oyo bayamba kiti alors na consultation wana tout moni ayambi presque batu nyonso mais bato tout moni ka bayete tout moni Martin Fayulu tout moni était tout moni Mobaki te, tout le monde aussi Kabila te, mais toujours comprendre pourquoi bande kona ba été par rapport à bande kono so ba na bango. Merci pour na motuna na yo en tout cas nenge papa na biso Fachi Mokonzi aza ko sala consultation ya ba congolais nyonso. Oui. Aza ina besoin ayoka pe ba congolais. Donc ayoka souche nyonso tout. Donc classe nyonso tout d'autres ba tina ba mini o bazake bateka makala o ba poussière o ba poussi banane ba poussière donc ba tuni surtout ba chayer ayambi bango presque tout ayoki bango siko ninga ayoki bango siko na ndenge lere oyoka bango siko akoye ba ye moko na ba idée ba pesier papa pomboke bonga il faut okata relation na batwana manda biso to votaki yo biso to votaki c'est nini
libala na mino kashina CTT et puis contrat biso to salaki accord ya solo ezali accord ya peuple o ya pesa ki yo donc c'est ni tango publié yo to gagner tango cour constitutionnel publié comme to gagner donc ba accord etikali na sima to yebi yango te to yebi ke accord ya solo ezali biso na yo parce que to landaki programme no baki ke état des droits intérêt du peuple donc état des droits na intérêt du peuple yango na toujours landa donc le peuple d'abord yango to monaki ah moto soka koti na le peuple d'abord to se retrouver na kati ya masolo yango moni ba peuple ba lobi ke ba on a ané marre na ba koka jambre ya ba FCC o boye mboke zo tambola te pendant 2 ans yango ya monaki que ça va pas il faut avant avoir la décision pour ça garant il y a article 69 azan garant yango la bi ayo ka pena no ba classe nyo surtout et bisaye pour à se décider siko yimo ndinga zana a ko se décider ndenge lo bagaki lelo ezali dernier jour ezali lo mia lobby abasi le pour kutana ba bazana ba retarder sinon to biso pe ba diaspora normalement photo za la kuna mais ba diaspora pe bozate et puis to mo la présence ya Martin Fayulu te to moni Mozi tout te to moni Kabila te mais tout le monde qui Katumbe yaki tout le monde qui Bemba yaki qu'est-ce que se passe? Bon merci na motuna otoni en tout cas motuna ya malamu d'abord il faut ébaquer opposition de ce pouvoir si quoi le opposition du pouvoir donc opposition atiki poste na vite mutaza souté donc il faut ba Martin Fayulu ba za une opposition tant Kabila za ki na pouvoir si oh ba Katumbi ba ki na opposition tant ba to yambaki bango na opposition sur le côté du pouvoir si quoi faut to kamata pouvoir to ça la pouvoir pour bango batoyo bazwa ki pouvoir bazuite bango ba ozana na mpanzi si quoi ba kotala neto sala so to sali mabe a wana ne opposition ne erobotama mais opposition ko botama si côté bine ba baloko Martin Fayulu za opposition azo opposante parce que Martin Fayulu a outi na opposition au moni ba yeba ki na kati dynamique on parle de dynamique parti na yeba na été à côté na côté dynamique dynamique ne ba reconnaître qui est que dynamique ko basala ki yem kazwa kyango akumbela kyango siko ndenge pa komo kumbela lamuka mo kombo ya lamuka mudape sango zali Etienne et nani Félix non c'est pas non c'est Félix on va lui donner le nom de Lamuka parce que le peuple qui pousse que s'est réveillé parce que il est temps du peuple s'est réveillé donc tout tchang na biso Lamuka après bon to luka mutu oyo et puis ba yeba ki Félix n'est comme azana côté IDPS déjà Félix ne banya ba tché ba kena mais kaka bato bitema mabe ba kota ki na kati ba se ba jewana yo voter nga voter après ça ki masolo mabe IDPS le ko za ki saki préparation na ki candidat na bango ezali Félix le ko la ya changé donc a que nous retirer signature na ye so ka retirer te bango bako zwa moto asika pour battre la place ya candidat ya IDPS ale Félix amona ki abi ngana la base na peuple o asalinga nazala nazala parti politique oyo papa tikela kinga ngana nazala kati wana nazolanda toujours idée na ye donc yango na moni a contact ya wana mais côté Martin Fayulu na Mozitu en tout cas et pas na biso peuple congolais to yebi ke ata bazate et ça il est parce que déjà oyo nani Mozitu asana Kabila pendant 5 ans et l'on a sali peuple congolais atoni ni immeuble à 10 étages pour na peuple atoni ni stade ni hôpitaux ni eloko moko ezola kisake grâce à Mozitu nde eloko esalami Martin Fayulu alaki député na reine ya Kabila azaki toujours député provincial na 2006 à 2011 après ça la député national na 2011 jusqu'à 2016 on parle donc azaki bongo donc a salaki déjà le gouvernement Kabila liambongo à Kabila donc aza dedans donc azaki wana banaka la peuple souffrir ibité donc a contribuer na participer na 18 ans ya reine ya Kabili donc pour na wana aza opposante sur ba bengiete donc et ça dans le côté alors sur le rapport donc so ba bengiete ça dans le côté alors président de la République a tindaki ba invitation na ba tuni surtout alobeka na munoko ndengwana atinaki ba invitation et pas ba surtout mais tant matala qui déjà comportement ya Fayulu bango na Mozitu amonaki ke bazo déraper atie bango bic rouge oui a commis bic rouge abiki o bazo pour se comporter mabe to baza opposant mais ben baza opposant abiki to zu pouvoir les na biso to ko jamais opposé à mutu na biso pour Félix on azali aza opposition aza sous combattant les sous car le kwanga donc yebe na ranges guerrier
Vous comprenez? En marchant na Gare du Nord, en marchant na Belgique. Vous comprenez? Attends na sima bo nga za présent na omona grand prêtre ça range ça na sima. Donc batu ba combattant ya France boyebi. Bo kecho yebi. Omona c'est mo au PC mbote na sima, na sima. Bo kecho yebi. Vous comprenez? Donc rolo ba souté pouvoir eza derrière biso tozuya. Apesa ke mbote wana zana no civil. Voilà na bo kecho ka yambo yebi asa mona ja Félix au marché na Gare na Paris. Wana sur la pouvoir kutina nte. Wana papa za sur place. Wana za lokola yo. Voilà tout ça ba guerrier biso surtout. To ba guerrier. Merci. Mais il y a la côté politique. Nazali côté o etanga mi côté média. Mais bino bosala combat na ndenge ya plaisir to bosala combat pena na ndenge peut-être lobby pena za la politicien pona mema pe makambo le msuna ko mema pe mboka. Bon, en tout cas question no tuni za question très capitale, za vraie question. Botangi ba combattant lo yenge. Ba combattant o to peut-être lisolo ba combattant. Ba combat bo se sur ba mona ba no. Oui. Mais bodo lo ba wote posto buma moto. Oui. Quand De Gaulle fiki biso, De Gaulle boyo critiquer biso na biso. Donc botangi ba combattant lo yenge tango wana. Ba combattant tant bazo sala to so sa combat. Na ibsaka bango na bi branche to ke bango ba combattant ba beke ngai général De Gaulle ba bi ke ngana za Tshisekedi do nazad IDPS. Yango de soto sala réunion bango ba no ba bi mon général. Na minicho longola casquette na yo ya ki IDPS ya ki Tshisekedi a oza lo kwa combattant. Ngabi OK, alongoli na koti comme combattant. Oui. Na oza la que général De Gaulle, ce que ça que stratégie to pesi stratégie, ce que ça que les autres salis ma solo après à to sali. Tanga contribuer trop na mamboka. Mais bolingo pele des arabes soutien na combat. Bon bolingo ça na combat parce que et côté la bande on a biso lokola défi. Bandi makate ke IDPS ko benda pouvoir. Oui. Vous comprenez? Pour ça ma solo bano écarté toujours IDPS. Mais IDPS on azali na batuka na kati. Et lokola yo okamati ozu au bali mwasi au bike on est na malaba cité. Mais au bali mwasi. Pourquoi bali mwasi? Mais lobi au masuna ba cité mais yo no bali mwasi. Mais lelo pe ba titre comme il va combattre ba président ba comme belé hein. Bon, ba président. Mais les bossos ça qui vont monter? Kasi ba comme ngabe ngomba profiter pour tant biso to ça ba komala ba okanga biso nga neti ngai il a fait 4 voitures et kendara bo ba kangi to kendabo ba voiture na e voiture na e memaki na kabila na mutu aza politicien bokanga e bakanga yo mo mama idée ya mama passeport Kale sili na 2015 10 sili ce que comme pour renouveler na zone rouge moi na ça autre matin na dernière minute ka facha comme président malamo na zo passeport na bela oza oyebi aussi passeport tant ka facha sur président tant ka facha côté de droit bien De Gaulle ça ma solo De Gaulle ambassadeur sali papa ma solo salami na benda passeport na en tout cas vraiment mituna pe biano boyoki biano ya général De Gaulle. Alors général De Gaulle to komina na to komisiko na deuxième question na biso makambuka ya passeport o uchikolo bawana o uchikolo basikoyo to komina passeport lelo balobi ke to moni ke ekiti na 99 € centimes comme ça na dollar mais siko na euro normalement bon komina na 92 donc 92 euros ouais donc on a 99 $. Donc, euro comme il a 92 €. Donc, 92 €, alors $100 est égal à 93 €. Alors, service en Mexico, il y a passeport, déjà, il va fonctionner. Il va comment ça se passeport, ils ont une attente. Passeport, normalement, il fallait que les candidats à partir de lundi, ils allaient déjà na marché. Mais moi, mes ententes entre ministre et affaires étrangères. Na ministre et finance. Ministre et finance, alingaki bambongo wana ya passeport. Il faut que na banque ya Kabila. Pourquoi que na banque ya Kabila? Ministre et affaires étrangères lobi non. Et que na banque ya Kabila, il faut que na banque oya l'état tchaka mbongo. Après Facha décidé. Mais alors Kabila zana na mboka wana lelo. Mais Kabila bongisa tout à la banque, à la bloc nous zaraye ba société tout donc yango siko fala ki mbongo le kana banque na ye. Wana siko ba FCC ne ba saki na solo na bango na ministre finance. Mais soko l'équipe na sia kangi yango ti. Kasi so yango ministre ya fait étranger madame Tumbalobi non, il faut que na caisse oyo place mbongo l'été zalaka. Donc yango ba cha ba chango siko kuna soko lobby nde akoza d'accord pour soka boyaki et ko simba te loka accepter parce que boya il est ministre de finance. Ah oui. Pour bon écoute Aza coordonné par qui? Ministre de finance Aza FCC. Ah. Tu le bango tout à l'heure OK.
ozaki bloqué na makambo ya passeport. Lelo yo mokonza mboka azwi likanisi ya kokitisa passeport na 99 euros et centimes comme ça, dollars na ba centimes. Alors, tu es dans l'équivalent il y a dollars na euro. 99 dollars na euro ça peut combien? Bon, 99 euros, 99 dollars, na euro, ils ont 92 euros. Parce que 100 dollars, ils ont 93, donc 93. 93 euros est égal à 100 dollars. Na minute, tu as si quoi, n'engé biso toza, ce qui kuna, bae ba sombiango, biso de ce côté sombango, awa, na 99 dollars, tu check à 100 euros. Donc 100 euros. Alors, nous allons déjà en marché depuis lundi passé, compte tenu à mes ententes entre ministre et finance, na ministre et affaires étrangères, bazaki ministre à finance a lobby que ba recette nous sont bon surtout il y a passeport et qu'il y a na banque ou il y a Kabila. Mais aucun banque à Kabila, pourquoi? Parce qu'il y a poni dans un ministre à poni pour un ministre à finance, à poni pour yem dans sa finance. Pour habiter que bon moyen en contrôlant ce genre de katamba, il y a banque wana. A opé ça va compte rendu na compte banque wana. Mais ministre il y a fait étranger habité banque wana eza relégué pour ils ont bon. C'est ça le comme wana mon général à part banque à part Kabila ça la banque na yi Mboka. Et ça la banque té Mboka to dibi que eza na banque ou bengi banque d'Isaïr. Banque d'Isaïr ça la bon on a biso o ba bengi franc congolais. Ministre bazo bango franc sans valeur. Donc yango na on sait na papa mokonzi Mboka place ozali to ba na olia dollar. C'est la première pays africain qui a dollar. Quand on a dollar congolais. Donc, $1 est égal à $1 dollar congolais est égal à $2. Mais, mon général, pourquoi Mboka n'a pas ce cause artina et cause à ridiculiser comme ça? Mboka est zanga banque ya malunga. Ah bon, ça donc, la banque d'Isaïe, banque du peuple, c'est ça non? Oui. Donc, le lieu de la banque, la banque d'Isaïe. Non, banque du Congo, banque du Congo. Banque du Congo, c'est ça. Hôtel de monnaie donc. Et ça y a des Kabila. Ça y a étiquette hein. Azoa ki moka wana comme ça mo benoka le pango na ye. Congo yeki le pango Kabila. Donc na bato bana kati, na biloko nyo so na kati. Ça ya yé. Donc azo dirigeant donc a sala ba banque yo, sala boy comme ça banque yo. Asale ba bango be bela sala kana mboka na donc azo appauvrir peuple, azo tchaba tune ba baba riche, yé moko danu premier riche. Vous monde. Alors non premier riche à l'équipe donc na ba Bill Gates à l'équipe mon ambo. C'est vrai. Oui, à l'équipe ba Bill Gates en bon moi. Bon Bill Gates keneki kivu kosani. Pour moi a beta match à mon année ba côté bima po ne ba sale ba ordinateur. Ah oui. A soma hectare na ba pesa hectare kuna, a ba ko comprendre que minembo wana minembo exactement. Comment là non minembo wana mon général parce que na moni yo so to tikeli yo kaka ozo kota nyonso na ko komi la place wana ti. Alors toto yeba to ça toujours na likambo ya passeport. Mon général, alors passeport wana baye o bazala ki na ba passeport avant pour na ba renouveler. Ba ko renouveler quand na montant ya 100 euros, 100 dollars to ça na montant o bako renouveler ba passeport na bango. Na bato bazo zo yango mbona mbala liboso. Monter aux alaka même. Ah, en tout cas, tout le monde est très capitalisé, tout le monde qui toque. En tout cas, Boyoki, question à Motuna Payano. Motuna Payano, mon général. En tout cas, nous allons répondre, nous allons bon bas. Parce que bien information. Vous avez bien informé. Balobaki na biso bobayi, mutu oyo azana passeport T. Pour na kozwa passeport, pour l'ambala liboso. Pour l'ambala liboso, oye baka 1, retourne na nous formulaire. Oba opesa yo. Et ça offert gratuité. Il faut entre 12 dollars, 12 euros, 8 euros. On est à Yogaki. Ce aussi formulaire. Attestation de nationalité. Il faut au foot. Attestation de nationalité. Et ça dit ce qui 18 dollars, sur 18 combien. Donc, ensemble, bilo qu'on a mis balai à formulaire, na frais de dossier, na attestation, il y a. Donc, en global, entre 25 euros et 30 euros. Plus 95 euros, na yo ya passeport. Donc, beaucoup nager na 135 à 140. Wana c'est sûr. Pour n'a dit qu'ambassadeur a certain en quota à Ochengo. Pour on va exagérer qui va prier liboso. Mais ambassadeur a certain en quota à Ochengo va prier wana. Mais mutu o ya déjà na passeport. O c'est silaki.
renouveler lokola ba passeport wana ezali na prolongation te yango faut somba ya sika donc yende mutu oyo aroya afuta kaka frais de dossier donc frais de dossier pour on laxake passeport na yo ba récupérer ngo ba attestation à l'attente aux autres la passeport à sika biométrie yango non ba passeport na yo wana ezala ba visa na carte ezala nini mais l'état ko retirer yango pour peso passeport ya sika passeport à sika tango ozwa ne yo oza mutu oyo kofuta kaka $99 na plus frais de dossier abu pia donc kolukate ke midi à 14h te kobanga bureau te ambassade wana to kende to lukato organisé peuple congolais soit à koti amona bena ki na koti na za chez moi aza discussion te au kozui ticket na yo aux élites tour na yo ba bengi yo oye ozui formulaire au pesimbo on ozui formulaire o kiko remplir tango yo koti ça oye koti ba peso kene koti sa na banque sur na poste sur na wapi o koti na ticket aller jour comme ba ozo photo ba peso jour na yo oye ba zo photo aller ba kangisi dossier na yo ba tinda ngo kei aux élites 28 jours à 28 jours après ba yo benga yo ba tini lo texto que ozui passeport na yo ya kozwa après ozui passeport na yo mais bo keba soza congolais te keba commission d'enquête tozana donc j'espère na gouvernement commission d'enquête biso tozana pour notala oh moi je suis congolais quoi oh, moi je suis congolais ah tu es congolais donc nengo banoko ya ba bi ba mama bino boboso ba congolais beaucoup ba français te na beaucoup ba naturalisé te boté ya kabana bino na lingala pour ba question mito no tuna pena lingala tanga ibi ko ba lingala te a to cha mais bino bo tuna bino ta ki banani bo tuna mais to ça ba to ça ba enquêter ba ko engager bino na ambassade bénévolement parce que tout ngayo et bon nous amena vendre no mona nga surtout jour ba no retirer passeport na motala bilongi parce que ngama sécurité ngala combattant na guerrier donc na mona longino mission aux passeport wana zanda kuna yote passeport eza administration mobimba mais ba enquêter faut ba ça faut ba l'embaucher bon ba bénévole pe ba la ba bénévole ba ça nga sacrifier na bina pour la mboka na zini na bo ki combattant na bebisa mboka na ki combattant ba kamye kufa ba mikanda ba en tout cas ça la ko passer pour songa à chaque fois parce que na mona veut na mériter quand même na mona na ça mais yo pas mériter mais pas ça la mboka faut la mérite na yo pas la mboka parce que tu as dit que obunda pour na fachi oui facha zana yebi aidi ki général de Gaulle ça oui tango ezana tababi un temps pour tout donc nazo zela mais quand on ouvre là comme la deuxième année en goyo mais oui bi kinga na famille deuxième année en goyo mon général na la bana deuxième année en goyo on se la tika ba devoir abana na osala et tikali combien de mandats na ba devoir abana na osala et tikali combien de mandats ba devoir abana na osala et tikali combien de mandats pesanga ya no mais ngana otono question na bino nazali responsable na vandaka awa oyo bakendaka kuna ba zape ba responsable lokola mais soki bango ba tei oui ngana na sa précédent nazana tananga ozana tana yo naozela nasala makambo na ngai ke manda pe silaka soki mande sili ozangi pe bokonzi en tout cas Fati na obenge mikolo yo commandant suprême majesté on go pese santa to motombele commandant suprême sa majesté moi biso ba congolais tozana commandant suprême majesté boy majesté sur l'axini majesté zali moto aza roi aza prince aza empereur donc commandant suprême majesté Fatichi. Yé pas kangine mboka onga ndeka Kabila kangaki, c'est ça non? Oui. On a vu que Congolais sont sans pouvoir. Trump y on appelle nga olongwate. Toboité. Ah to ça mama Congo to mama Amérique. C'est ça na émission. Bino ba Congolais sont besoin pouvoir pour vendre le pouvoir. Peuple né. Peuple d'abord. Peuple d'abord, biso peuple d'Orloba. Ah. Ndé to mano le grand référendum. Peuple, bolito ça la constitution to longo la constitution. Longo la constitution to longoli. Peuple, bolito changer moto to changer monter. Longo la bongo la salité to changer. Donc biso to nera là. Donc tout ça la politique à référendum. Pour ceux qui va aussi va tourner bisoté peuple parce que nous sommes les souverainistes. Quand on est tué souverain, il faut pouvoir il y a peuple et ça rappelle souverain. Souverain za mutu oyo azali ouvert na mutu surtout donc azar éclaircir tout devant transparent na politique. Mongo Kabila zo ambongo te. Tout soit te remona ga zo ambongo. Combien 615 000 biso ko futa combien de fonctionnaires na katamboka na. Ezo keleka boyer na ba mandat ba pays en désordre pays ko bana yemo numéro 1 konzamboka ti lelo pays a toujours en désordre alors mon général to revendre wana te ce que ba besoin na nous obi que peuple personne a besoin il y a diaspora to baki bien que diaspora a besoin il y a biloko oyo
yo mo yebi yango. Est-ce que mukonza mboka kokokisa ngo? Mais besoin diaspora yo lo bayina ngati. Lo bayina po lelo yo so besoin diaspora yo mo yebi yango. Tomoni tozo nga zo mala nga ngala komaki na ebike bisobe etake diaspora to pe na posa to la besoin na bisope o tokolo bala mukonza mboka. Mais vu que mamaka mombe to mona ka ba nungu mamaka mo zaka lokola bulu yeke est-ce que mukonza mboka na moment so biso sengi besoin na biso kokisa ngo? Mais oui, na consultation fato ki ne ko sa besoin na biso. Besoin na biso. Mais to ebeke bino bozala Kinshasa. Mais to zate passer passeport zate okenendeni. Okena tenali tango kono no kangami. Apo suka boy. Soko beli. Ba kenela ba tenali pe to mona bazonga. Ah, bazara ebele ba kangama. Nazala mi balé o tisiko ba kangami. C'est vrai. Oui, mi balé tilo ba kangami. Ah oui. Ko kangama obe ko kufa. Ya bilo mi balé. So kangami te okufi. Mais bon. Yé président Fatia akoya la mboka Europa wa te pona ko consulter pe aussi ba diaspora. Mais Fatia ça la tournée na yé en tout cas ça la tournée année prochaine tout c'est la Covid sur Sili ça la tournée les sous pour aya à consulter aussi diaspora. Te aya ko yeb sa diaspora qui en tout cas na lekaka liboso pour na remercier bino cette fois-ci tala na saki consultation après sa rapport après sa rapport parce que biso tout ça ba diaspora oyo to contribuer à l'économie en mboka. Vous en pas nenga benga biso to kende mingi ba kendaki. Mais ba koka jambe zaki na ba conseiller na yende ba zaki belé ba no tchama koka jambe o ba ndoko luka ba intérêt na bango ba koka jambe atobi ke yaki kaka Tito bebi kombo Tito donc yoyo abana ba ko coincer o yena batu boy intérêt yoyo abana donc et ba no ça siko lokwa yoyo abana za souté Teresa ouvert donc Bertrand Kolongele donc tous a besoin aux a ouvert avec diaspora so diaspora memi batu kuna donc il faut beaux a ouvert parce que na cause à monter dans la société awa alinga ko ça na Congo pour embaucher une affaire à 100 congolais na valeur à $200 $300 en tout cas faut que ça fait vert pour baler ka ça misala na. Merci mon général, en tout cas toko mon ange pendant suka maso na biso mais ya wuli kunda tuna question moko likambo ya douane diaspora so la toujours douane ça cher. Est-ce que le président cause ali kanisa Kinshasa douane te? Oui, président normalement na ndenga ya CC basola ki na baki oui. En tout cas tant to zalaka na ya baki a hôtel la problème ya ba douane wana pour ndenga nini to za les seuls peuple oyo ya ba makambo la biso za la mabeka. Et ça la cher to côté ma passeport za ki cher, douane cher. Mais normalement parce que diaspora besoin de diaspora pour aken ko investir na mboka na yebi ke za pasi. Yango la douane déjà passe. Yango sikoyo na si omoni ma metali ba conteneur 40 pieds liboso pa ya Kabila bono futa ngono 14000 mais siko 40 pieds na 10000 20 pieds comme na 6000 so tembe bo kende so pesi 6000 na conteneur no bima pata ozak bazana bataille biloko ezana ngo so ba arme yate ba pareil ali bataille ba bisi biloko na yo donc en tout cas bon moni ya fatia kitisi tout passeport y wana kitsi donc ba besoin na biso a okena maleme donc biso congolais to baki ba prêter pour pas Kabila 40 pieds ça na 14000 20 pieds là na 11000 10000 mais si ko fatita na koti azui a 40 pieds comme na 10000 20 pieds comme na 6000 donc sera mo butu era 4000 7000 40 pieds mais si ko Kabila a matsaki ngo donc a biso vie mo difficile mais fatia zoom a équilibrer vie. Donc, il y a une classe moyenne pour tout kende côté douane, en tout cas côté fret boy baké, à Gobongisa, place wana, biloko na osoko kende on a kin, na douane, soki kangi biloko, oezage, soki les yo peut-être yo comment tu libiso, ba Versace, ba chemise à Versace, oye na 20, et je la sa que nous hypothèque en mot, mais soki ça na 3, pourquoi tu au foot à douane? Bon côté libumu, siko libumu. Mais le boumou, déjà, bon, koulou no batine bon baki de sala, ni ne pas kanya namboka kanya makuna na Lubumbashi. Baki sa bilangati. Tous la bilangale, bon, ça bilangale, bon, tina biloko ya, ba peuple na se retrouver. Tous ça la biloko le malon na rezara maïs, et ça na loso, et ça na ba dunda ba légumes. Et puis élevage, et ça na côté ba goma kuna, ba ngombe kuna, ba taba, ba ngulu, et ça bongo. Donc, tout ça entraide biso na biso ba congolais to bongama to bimaka nzela. Tout le monde ba avion. Ya Angola e tamboli likolo e bangisi bato na Kinshasa na ebisi bino nga Kinshasa bengaki balobi awa etokomi na guerre te. Alors makambo wana tomona oka na tango ya Mobutu mais toyo komona ngo lisusu uti koleka ya 2 jours à 3 jours awa mon général boyaki nango po bangi po intimider biso to po benga na Kabila
En tout cas, question à la réponse, Néréali. Ce qui, Guy Laroche, président à Fatima Mokondi, plateforme Fatima Mokondi, on a répondu. Oui, donc il y a un président à Fatima Mokondi, plateforme Fatima Mokondi. Donc Guy Laroche, on a répondu. Donc, les camarades avions, on a des gars, Guy Laroche, il y a un mais on a un Nous avons des avions. Oui. Des avions de chasse, de Sombaki. Vous savez combien d'avions? Avec les chasses, nous sommes entre 6. Mais pourquoi tout le monde y a monté? 4e dia ya dem tu o ya bangolais o ya na bangolais na de na biso za pembeni oh tout le monde qui est bangolais on les a des avions ya ba congolais oui ils ont avion na biso mais vous sommes bien on est en Angola te to zwa ki avion e kena na Angola oui ba chango couleur siko mutu oyo pocha drapeau na biso boso na kasaki ya Angola yo ka confusion na kata mais obimbo ka mutu wana asaki erreur il faut azwa acha drapeau na biso ya kamata bosani comme ezaki na Angola ala kamata acha drapeau Angola mais non mais c'est la maté oh ministre ya affaires étrangères Angola abaki non na kawana avion congolais oui ba pilote ba pour ba minere ba minere ba bangolais mais comment bakoki kosala erreur grave ya ndenge wana erreur grave tezali toza en bon terme na Angola où le problème non obika bakoki pe kobeta pe avion na masasi bakobeta na mboka na biso to limusango bon to somme occasion Angola peut être des avions na bango mais pour la claire to la choité Angola a teke biso des avions na chaque po ya bunda soute ya ma teke biso to zui amo pour biso calamité président Fati commandant suprême majesté a olata teni na ni nango za na olaksango ndenge photo na yali ya ezali to olaksango bon mona yo mona ke a obeta nzako mapoto koma na guerre pour la azo koma président ya Union africaine pour être savoir que na comme na teni o ya sa majesté do ya commandant suprême na commandant suprême ya kati ya Congo na pe commandant suprême ya kati ya Afrique mobimba donc des ana oh Éthiopie osamuke ni ata ba otoleka oh boy donc et osala bon. Ah donc il y a un système à film. Que ma fille mouta commandant suprême ya majesté commandant suprême majesté Afrique majesté Congo donc akolata yango pour à diriger mboka wana avec esprit ya majesté donc pour wana pena pas bengala pena munguna pena vie te munguna tanga mona ki tenya ba na osaka na solo mutu te mutu azambila donc na cadre wana pour soit qui civil on comprend quoi beta pena teni pena bongo na teni nza. Merci mon général, en tout cas, émission Nabiso à l'élo, mais tout n'a pas bien. Nous avons vu que de bien. Tout comme dans Souka et Masolo Nabiso, dossier Minembwe. Mon général, mais quand on a expliqué sur le Minembwe, c'est la situation. Bon, en tout cas, merci pour tout le monde. Moni makama Minembwe. Déjà, maman Minembwe, ça déjà depuis Kala. Donc, Fatia est au coup de maman Minembwe na kati. Donc, eza badi banga na Chibala. Na Chibala. Bango ba confirmer pena donc Minembwe et ils avaient cédé mais malheureusement bano salango en cachette Fatine suka ko tombola yango tanga beta meeting na ebike bande ko na biso wana boy ba congolais mais il fallait ba congolais naturaliser parce que naturaliser Mobutu tanga pesa ka bango ba nationalité ako botola mo po ba comme na accès ba zel bango ba tombo ba congolais bango sa à la botola ka bango na yango na conférence nationale souveraine ba benga mais obi ke kutela le président Facha sala guerre mais ayebi ke baza bande ko na biso na cadre ke baza ba congolais na cadre naturalisé moi naturalisé ne abakisa na mais fallait pourquoi bakisa ke abakisa ki te mais ngata ko température ya la température ya peuple la minute bazo linga yete non mais siko na minute neza boy ako tozo zela ka président ngai o babengi général de Gaulle oui peuple congolais azozela osala décret papier donc et vous allez le quoi liboso oyo ke peuple congolais otikala lango na souvenir que Fachi tanga kotaka président a salaka décret que Minembwe et ko jamais ko sédame et ko jamais ko la province et ko tikala ko za toujours nini ya sous région nini ya nini ya mboko nini wana okokomango otie yango wana o publier pour peuple congolais ba loba sous pour vova pour bazo continuer ko loba trop donc côté wana président Fachi côté wana beta yango to les canons à bic rouge babina verbali olobaki nango verbal bali ce que ça là ndenge ya kokoma donc comment on peut tika la libérer ndemo buta atika ya bango ndenge pe pour ça otika et puis conférence nationale et lobaka bien que ba congolais ya naturalisé ba koki jamais ko ça pareil na bana au baza autochtone donc il faut ça différence
donc yango moni tant on l'a dit que mangametali ba avion fatia so ba avion civil ezoya peuple congolais boye ba ke biso état que congolais aux en a droit à 40 kilos de bagages, ça fait 80 kilos na 20 kilos na bagage donc congolais moko aux en a droit à 100 kilos mais so on a étranger aux en a 66 64 donc 32 plus 15 kilos ça fait aux en a 78. Non, il faut te bénéficier de 100 kilos. Qui congolisme, oui, qui congolisme. 100 kilos. 100 kilos pour avion de Sombi. Et bien, Bamboka Moussouto a 60 kilos. 100 kilos. Non, 60 kilos, c'est 20 kilos, 80 kilos. Mais biso est que peuple congolais, pour te battre record, te benda bakilia, 100 kilos ya biso ba congolais, na ba pays Moussouto, on soit 72 kilos. Mais on dirait que biso ba congolais to kanso sir na biso te hein. Pourquoi to benda non, pourquoi to benda parce que to yebi que voyage il y a 60 kilos. Alors biso to ketan la 100 kilos. Pourquoi to tika la kasi ma? Non, to tika si maté. Ba pesi biso ba bakse biso 10 kilos. Promotion à 10 kilos pour ketan ko on a ça passeport congolais, yango on a bénéficié 10 kilos wana. Donc ba pesa biso ba que autochtone ba ke aso na congolais. Naza fier et aussi n'a pas étranger on a pas ton congolais pour moi là le comme congolais a bénéficié pas na qui congolisme de ça cadre qui congolisme au président au sala à toi na président ça et ça j'ai tiwa que ba avion si ka to sombi déjà et ko bana sillonner partout en Afrique tout ça les premiers pays où azara ba avion belé ko les ka Afrique nyo surtout et puis Air Zaïre et bana tambola tout le monde entier to tirera jamais ko quoi ça avion moko mais dernier pays oyo tu commandes le dernier pays où tu vas sur l'avion. Mais cette fois-ci, Fati, à sa sombi, le roi comme président, il y a OIA, a signé un accord, un contrat, n'a pas pays, surtout, on a que les loyaux, avion abisso et banarokeni. Donc, on est en Afrique de l'Ouest. Et banarokeni peut-être lundi, na mardi. Et lundi, na vendredi. Donc, 2 fois par semaine. Afrique de Australie, ils ont 2 semaines. Alors, Afrique centrale, ils ont 2 semaines. Mais Bissomo, il y a Poto. Na France, tu as 2 fois. Na Belgique, tu as 2 fois. Na Allemagne, tu as 2 fois. Na Londres, tu as 4 jours, 4 fois. Aux États-Unis, ils ont mis cognos. Pour voir, tu as biso donc, balé na biso. Donc, aux États-Unis, quoi na futuka. Olingo kei oyena tongo zongi na butu okeka bongo donc on appelle sinon ba avion na biso toza fatia sa sonja ba avion quand bo mona ba bis bolobi ko ba bis lukuta bo mona ba bis nemo pesa na avion ba bis on se bandi au sala déjà ba bis ba sala banzela bien ba bongsa po nzela na oya elenge sa na ikotati makala wana to bonga po bise bana koleka kuna population pezali makasi population ba ndenge yemo atambola ki deja bomona ndenge atambola ki ngai ko kozala makala obike félicitations na mokonza mboka parce que nzela elenge sa wana bravo nzela elenge sa wana bravo tangu tozako kende pa ya koko na makala tozo batala ki malu obike bise kenda bena bui ouais makala ngunza c'est ça non oui donc nzela na félicitations na mokonza mboka on passe na pepe ya makala 20 bis na nzela wana ya bumbu makala en tout cas vraiment merci na mokonza mboka apa nzela wana to sa nzela moko susu ya kikwiti ekenda ti ipen et uti na échangeur bobi nzela na oya ya lemba wana et l'équilibre bosso africaine qui est côté ngaba et dans les seuls baba le kabola ba commune belé et kabola kalamu makala kuna bumbu koto selembao ngiringiri et kota kasavubu et kena ti ipen kitambo donc yango wana sunzela na yango wana ba bise mo sanzela wana donc na nzela na tato salango et bon au côté port de kalamu au côté port de makala au côté port de selembao au côté port de bumbu au côté port de ngiringi au côté port de kasavubu au côté port de selembao port de lemba merci ma porte merci to comme Fati a osaka na te bo mona to comme na suka to kopesa ka longo na mokonza mboka na ba empereur sala surtout nga elo to shenga kaka elengesa po nazomona tangu na okende kutala koko vraiment yaki na souffrance makasi tala mabulu ndenge wana ozomona kamizo mawatro alors mon général pour na suki ça est-ce que le président Kotungi l'a dit pour hôpital et ça na katia plan de société à président artiste ba terminer mama emo bakangi kasa dévoiler mama emo est-ce que ça li mabe président nenga zawana yamona ba ke bato ba yibaki mbongo
yo yibi mbongo eba to tongo pito siko obeli ba longolo ba tindo suna okene na étranger au sali 18 ans à pouvoir vous savez 18 ans à pouvoir tongo pito montez so bo bela faut bo vivre ma passionné surtout Fachi akotonga banzela akotonga ba hôpital akotonga ba école akotonga ba université Fachi akotonga ba aéroport Fachi akotonga ba port pour biloko wana surtout ezali oyo ba intérêt ba recette oyo ba nokota na kata mboka la biso donc na kata programme Fachi eza yango wana eza te que projet à 100 jours Fachi a profiter non programme na biso ya IDPS ezaki eza vaste donc na kata programme na biso eza na kati wana donc côté ba université to ça même na ba cité au bas de Vanda. Vous avez un système, tout ça, le système fédéralisme. Na cadre que tous un bon autopécie province Équateur. Province Équateur doit 10 milliards pour 2 ans. Ça là, aéroport, ça là, cité, ça là, nil. À sali main d'œuvre, à sali emploi, à bengi offre d'emploi, offre de marché. Minere ba on a une aéroport, à bengi chose à moins cher. À côté pour passer 10 milliards. Bon, ton aéroport pour fabriquer maintenant? Non, parce que déjà tout ça système, il y a 10 milliards to pesi Équateur, 10 milliards to pesi Bazaï, 10 milliards to pesi Goma, to sali tous les 11 provinces to pesi 10 milliards. Après baba no tonga biloko na bondo. So za monte Équateur, quel l'Équateur 10 milliards za kuna kebisa maele nao. Obisi maele na yo. Donc ça le concurrence. Surtout oyeba bana basali biloko malamu sur fatia oyaka na sukabi bon na reine na ngai na tika na 3 ans na pesi bino 10 milliards Équateur bino tout diaspora Équateur ba ingénieur ke na mboka na bino boke bongisa na 10 milliards ba pesi biso tout ça banzela na 10 milliards ba pesi biso tout ça ba aéroport na 10 milliards ba tout ça ba école bino mo bongami ti après 3 ans fatia retourne bino bon après les ba mbongo ndo bima ba dépense ba contrôler mais donc programme fatia za les bongo. Merci. Mais là, excusez-moi parce que et ça, il y a le bomba qui est en position en 2023. Mais tout le monde est tout ok. Oui. Il faut te pousser à peuple pour te bakita. On a passé 10 millions, on a besoin de zela. Bon, la calme, maintenant continuer. Social, il y a un bon zela, na bon ça va pas. Donc, ma caméra belé. Alors, Libala Nabino, FCC, Nakash, H. Libala FCC Nakash, ezali, moni FCC, ezali fonds commun, oyo, y a pas congolais, autorité morale, ezali Kabila. Oui. Ezali groupe électoral, basala qui ont pour na kozaba majorité na katia parlement. Bitan basala qui ont mwana. Oui. Mais cash ezali quand il y a un changement. Donc quand il y a un changement, ezali bato IDPS na balé na yi. Oui. Donc IDPS na balé na yi belé basala kati wana. Basala kati URCC za ali IDPS, INC za ali IDPS, la Mukape ezaki ali IDPS mais échanger qui. Ouais. Donc vous voulez pas rejoindre mais bakenda mais ba to changer. On a moni sikoyo na kati ya constitution. Et lobi ke toki ko ça la coalition, surtout ça la majorité te na oyo n'importe de cas ah. C'est wana Mitterrand ça la coalition na Chirac. Na Chirac, oui. Chirac premier ministre. On montre que bango ba gagner à côté parlement, il y a un besoin ministre ko ba premier ministre, et il côté na bango ya moni Chirac d'abima premier ministre. Série nani Mitterrand sera président de la République. De bango kabolati suka ba bomara yango INP qui na côté nango, bango ba ba côté masolo Jospin a ko dominer a gagner qui. Donc longo wana. Il y a un moment tant to na majorité parce que to zaki mukie bango ba ke belé. Il y a un moment to zaki na bango totala ngi to travailler. Mais net to travailler ba koka jambe le kay trop, ba ego le ki trop, ba glissement ba bitabe ko glisser donc tout le monde qui choisit na ngona bise que na bete ki solo ke ya lokola ngana sumi ndaku biloko nyo na sombiango na bengi na kutaki yo o vanda na ndimi to zala po to sala coalition to vandara yo zo chambre ngana zo chambre to kabola salon moko mais na moni so na ye na kutu ta télé moyena na lo bateke yo ta télé za majorité pour na ko kutona mais yo ebi ke nga frata la pe télé o le tika ta la o ta la te après na mona ka choisir te o tika na ta télé égoïsme ngona tu va ki égoïsme na bino na botoli mbima ngana zo masolo po peuple otalanga accord peuple nga singi peuple na singi ni accord accord peuple singi ka voter kinga ya ngwana za accord ba voix peuple voter nga pona programme na ngai ke na sa hôpital na sa ba aéroport na sa ba port na sa ba université na sa social peuple asala te na futa ke mbongo na epose to sana ba richesse o eze belé na kata mboka pona créer moi
recette na kati ya komi ya nini so lelo bakomofuta congolais oyo aza mokolo bapesi peut-être $100 par mois après une année il faut ofuta 20% ya impôt donc tolobaki 12e mois topesi yango te na donc 11e mois na 12e mois topesi yango te. Est-ce que impôt na Congo eza ko exister? Ils ont existé parce que des bateaux te bala mbongo te na soko to luka to créer to ça la créance wana to futa ka peuple o ya comme adulte à l'époque to ça na ba richesse na mboka il faut mwana mboka bénéficier ya mwana mona programme ya Fachi et ça que peuple abana social fa toucher après ça peuple mbongo na ye après ba biso ane bongo ba biso ane za la biso abonnement au koti au futi $10 na yo et ça pour na otambola kaka Kingasani na Pongabi. Oko kende jamais ville. Mais so pesi $20 nde o kende partout na biso la parce que vous kende yo memayo. Bon compte na kata caisse à l'état. Parce que vous appelez moins cher pour na ko éviter l'accident, ba esprit des morts, aux sala ba transport, et ça 500. Est-ce que ba abonné penda ba osale belé parce que déjà Moussa les a na mboka Congo. Mais ba abonné sur quoi ba osale belé na sens que tant que créer, tant que tu créer, faut créer non misala. Tu créer misala peut parce que déjà maramuya transport déjà est bota misala. Tant que ça banzela, tant la personne qui nzela au basala qui a elengé sana, au ils ont réuni ba nine belé, ba commune belé. Ba kala bumbu ma côté kuna se. Bo ça ba porte hein. Ba cha porte de makala. Porte de makala na ba ino ke o ezali na Kikwiti. Balabala Kikwiti outil échangeur. Ko bana échanger ti ipen. Yango na muso to sali nzela neza la autoroute eza likolo donc et bon ça on est un projet ya Fachi donc Fachi béton ba projet wana au moins quand to sali ba saute béton Fachi donc au moins to sali ba saute de mouton eza neni utilité saute de mouton boye baké il faut saute nzela za ki plat si ba camion so et ça ba croisement boye babi oya so moni ko ngo kende kuna olo ozelo kena c'est poser la bo yo okolega so na seti okeka mo okyo kiti mais oya c'est a okena que à côté gauche au moins que éviter ba embouteillage on est ici là ya ba benga ngo saut de mouton ba embouteillage c'est là et ba njela ngo funga makalamité aussi là ya mo to bomba ki pe o tangami autoroute munene auto sala merci trois autoroute au sala trois autoroute et aux ala déjà coup déjà autoroute mo chemin de fer na biso za moko donc quand c'était to sala ba chemin de fer na njenga na mdo so ki to sala ba porte tant na bi njela ki kwiti baba la ki kwiti wana o yene outil échangeur et na Congo pour ça la tramway ça peut facile hein mais kasi wana kana nikala baba wa munene wana babala oya yo ponika babala wana pona bi e kaboli ba commune belé merci yo balabala wana kana balabala na e uti na échangeur échangeur wana na lemba wana lumumba lumumba de uti na lumumba écoute suki na lumumba po lumumba ba Congo kuna donc ebimi wana so nzela wana za munene yango to bo ça ko ba porte moni ba ndeno ba non porte de limité et où tu dis colo kiti porte de limité et côté limité ba côté on la limité et kaboli ba balabala pour ba passo ba taxi ba kenda côté makalamu et côté comme kalamu za déjà macadamisé au flama ça sala ba obongisa ngo kaka o epese beba ba bongisa po on moni biso to ça système ya taxi commune taxi communal eza essentiel que ezo ba passe la misala est-ce que président Fachi a ko tongela biso ba ville na kati ba commune na biso te il faut photo que neka na centre à côté soki na ba côté ya maluku de babé qui sont pour ville na biso za moko mais quand bazo créer est-ce que président Fachi le loko créer les biso ta ba ville na ba commune na biso te parce que ba commune na biso eza ya minene omoni neti nzela ya masina o train le kaka yo ponika masina ne bongo kalamu bongo kasavubu te na bi to créer banzela to na ba ville to kana ville moko o perte que na kosomba so mama memio akesombela yo ba biloko moko da Fachi azo sala wona bibwa c'est le père bakuni papa Etienne Tshisekedi ouais ville ça côté maluku wana donc ba osala mama na ba immeuble ya place ba centre commercial na ba centre commercial osala ba immeuble dans cité d'étrangers na bisa ki ba faut peso so bakangi kabila ba pesa so kingakati et ça cité de diaspora ba pesa diaspora nyo surtout au vana so sana mukanda 10 ans au memi ngo kei ba pesio droit ba pesio au sombi terrain à valeur ya $1000 au bando tongo pendant 3 ans parce que bande ko na biso ba malien ba sénégalais ba tonga bandako parce que na mboka na bomba pesa ma terrain gratuit pour ba tonga eloko bien pour ça la beauté mboka biso pe ezape bongo Fachi tanto kanga kabila kingakati asoma yango te kingakati ezali ya bana mboka donc
dasa kozwango adasa kokamata pesi biso papier osombi obando tonga ndako malembe première année osombi osalima fondation deuxième année obando tonga troisième année finition après sili so koki 3 ans to mono koki te ba botoli yango ba pesi mo 3 ans après asali pour na ko préparer pe retraite ya ba congolais o ba vivre na kati ya o ba changer nationalité. Merci mon général. Touti komona photo circulé Bitakwira na président Fachi. Bon, pour la première Bitakwira, on est pas nous sur bateau débauchage de bana balzama système abou. Politique à Kabylie et ça qui la problème est débauchage. Par débauchage ba taille de pes, ba débauchage ba dibanga. Ba débauchage Chibala. Ba débauchage ba te belé même ba débauchage bango. Ozomona. Sikoyo Bitakwira lobi bien que hier ça fait 2 ans à la sous la réunion ya FCCT. Bandara Fachi là comme président abona que le roi pays président Kabi pouvoir a moni que pouvoir na souka Kabi pouvoir et pas ya bataille de pes so bataille de ba dinda bilango olonga bongote yango abaki non le quoi la président azana ba idée na ye azara pour le peuple pour l'intérêt commun abi fala na ye na sima na ye yango amoni président yambaki en huis clos. On les a présenté pas à mon continent. Non, bah sous collé déjà dans un système à Molongo, c'est à côté na catch de bloc. Examiner déjà. Examiner à bon le motema, dans ça sous ma bête, dans ça pour le peuple tout voilà. Tellement président Fachi le motema les gars monnaie mingi ya yamba nega même ndimani risque. Mais président Fachi azali docteur en diplomatie. Diplomatie, stratégie et l'équipe politique et les diplomatie ou l'équipe diplomatie donc aux amoto l'équipe politique. Donc Fachi azali docteur en diplomatie. Donc président Abisso to kende kitoko. Na minute oyo akoma yango photo oyo na olaction photo babengango commandant suprême majesté. Commandant suprême majesté arolata kibokonzi na ya kisoda po azala commandant suprême ya Afrique mobimba, commandant suprême ya majesté ya Congo sous. Donc yebtu abana coordonner armée anosama armée. Yango moni teni na ye au Laxengo, on a bien que Fachi a commis déjà commandant suprême majesté. Donc quand on dit majesté, empereur kakaye, roi kakaye, prince kakaye, vous comprenez donc bien que majesté. Donc commandant suprême majesté. Merci commandant suprême majesté Fachichi. Merci en tout cas et to comme na souka ya masolo na biso mais à part tout souki ça et tu dis que les ana date les 29 dans les 28 les ana deux artistes yamboka na biso Congo batika biso tous ana Grand Calais Jeff tous aussi na Pepe Calais Yampania. Alors pour na courant de bango hommage lilobani okoloba en tout cas papa dino image yozamina molobeli solo idée wana ezaki demoko e utaki pa ina biso bata Fachi Mokonzi soki Macron akanga biso te en tout cas semaine oyo ngozala to organiser un spectacle hommage pour okanisa ba papa na biso mibale ba artiste so mibale ba chanteur o bazali ba icône Pepe Calais na papa Joseph Calais Kabasele Jeff donc bango mibale wana pour okanisa bango moko akufaki le 28 moko akufa le 29 nous surtout pas en novembre. Il y a un moment où on na deux dates to tchaka semaine oyo Rolanda samedi et aux attendons ça ba doit beta musique il y a un moment où des Souza comme Azaga et pas Pepe Calais anga yemba njemba Pepe Calais et puis tu moment sous car les mêmes des Souza pour à imiter ba nzembo ya Grand Calais donc des Souza viennent nga des Souza so zo kanga et ngoza ile ko monto to bimelo pono au sala moi un keke au zo batu to ben sabato to te ka invitation to pesa invitation droit dans temps kota to ça solo mais image et aux ala to même pas mokonza mboka pour na sa mokonza tala mosala biso basora to sala pour na ko apaisement monique te chauffa qui trop confinement to attend mais c'est encore kolongola bato ba kufa ba kendaki to kanisa kata bango na moi hommage wana so kufa ki na confinement oyeta na hommage wana au CPL quand même au bini pour ba tresser qui ne ba soucier longwa. Mais Macron a écouillé Babiso. Mais on dirait à reconfiner Biso du sous. On dirait musique peut se manquer bino hein. Musique ezali drogue autorisée. Oh mzala nani. Nyama kuto alinga musique tazo beta zo ningisa mutu.
musique ezali drogue autorisée. Donc so obi oboyi musique yo nani oboya musique. Biso ba combattant to boyaki musique to bagi ke musique pour l'instant et ko beta te pour Kabila za na pouvoir. To monaki Kabila telula to salaki to bagi de Kabila déjà surtout kangi ba musicien na moyen ba kende ezate to yango to kangai ba musicien na chemise bazo ngaba kima mais to kangai ba na chemise bo Kabila bengi bango ba uboya mais to kangai ba na chemise to non bino taki Kabila za na pouvoir bo beta te mais le quoi Kabila longa to lâcher c'est go bino mo bo kende ko fait le midi nga nazo bisa yo na parole nga o beta no concert essentiel que loka kutana na ba combattant o ya noyau dire ko kutana ba combattant ya kibudi te ba misusu baza ba combattant te ba koma ba combattant na partie ya loka ko faire beta nga za mutawera a beta te loka nga za mutafali a koti na combattant lelo dévoiler ba secret ya moni biso to za ba combattant o dévoiler ba secret lelo biso to solo la to ebisa bande na biso l'air yo ko mbongo donc secret bimi hein ko sala ngo nini. Est-ce que on pèse à peuple, on pèse à batu na Ituri, on pèse à batu na Beni, on pèse à batu na Mboko ni na Minembwe. Donc et puis mama ye mozawana attaque tout couleur à pamba taba wese. Oko bon c'est la bisote pour beta. Soit des femmes bongo, bon ça ba wese après de Gaulle. Musala bato sala na bongsi mama ye mo bambetu wana ba couleur na check quand même couleur minde la kité na bongsi minda. Est-ce que Makamozo ba gouvernement a autorisé? Ils adorent abi ça moi na mboka nga sala bénévole qui paraté après si bénévole habiter na zoto beta concert bande ko nga ba combattre ba lobai na ngaki na sala geste mo humanitaire oyo zo l'accent moni ki humanitaire et na hôpital mama yemo oyo ndeko nga pa mapalo baki na luka moito dresser ngata mukie na pesa et puis na osenga na bande ko ba recette obo sala pour na ba hommage à Grand Calais bo pesa ba papa la ba famille na bomwa keke mbongo ndamba mbongo boko no renouveler ba couleur ata na mama yemo donc devoir to pesa no ministère bol participer ata que le gouvernement PCT mais bino quand même moi geste symbolique bo sala ka ngata hein Fali Poupa na wana baké Fali Poupa Koffi Olomide Karmapa Werason Jibem Piana Fali Ferregola ba nani Bina Filé Petio nani héritier Watanabe Fabrice nani susu Inosbi papa na biso Bombenga nani susu Gez Mawete kota na kati bozangi bo beta ba musique mikolo boyemba acoustique pona oyemba des chansons ya Grand Calais na des chansons ya nani ya Calais Jeff bobinje moya bayo kelinga motema likunya eza ya Grand Calais indépendant chacha eza ya Grand Calais ba azana répertoire eza belé banzembo wana pete yango na ndenge na yo obete na oyembe na ndenge kifali oyembe na ndenge kiwera oyembe na ndenge kijibe mutu pesa nzembo wana oyembe na to sas ko concurrence totala nana yebo beta rumba po ba rumba ba olba toya ba vérité ba rumba bangwana obete so ba rumba ana Koffi Olomide yemba papa Gale Jeff on a des chansons Betty acoustique au laxibiso tu tchona kata YouTube totali kuna zali o Betty na poto papa na biso nani nani bosse ni boma sangana na tatona biso nani petit so mazembe bango nyo so mazembe bo kuta Fanel Bajo bango nyo so bajo bo kutani bo yembi nzembo ya ba ya Emile Alias bo sala acoustique bo yemba nzembo parce que quand ma mémoire bo la sa bolingo ba artiste bo la sa bolingo te bo la sa bolingo biso ba combattant to la bolingo. Merci na bandi message commis pas Emile Alias comme pas mazembe Bajo pas Fanel Bajo. Merci en tout cas Bambote poto kabwana pour na monita na biso sebelemi hein. Merci na Mbote na opé pas président na ngai Fachi Mokonzi et puis na président Fachi Mokonzi Bote et puis na osenga na opé ça moi communiquer pour na plateforme Fachi Mokonzi plateforme Fachi Mokonzi to na réunion samedi oyo et to osenga ba adhérent boya plateforme Fachi Mokonzi ezali et plateforme ya Fachi béton yemutu a so sala po soko tozo aider batu tozo aider ba na biso tanga neti likambo ya gratuité sans enseignement toza na kati tozo pesa ba biki ba feuille ba cahier ba dozo ba idée na biso bien sûr pour ça ba idée to boité bo sa elango idée ngo za biso to no sala me bilo beaucoup ikuna bo sala me boye ba ke biso ba idée za biso yango tozo bongama so lingi ozala aider bana pona gratuité renseignement kutana biso Fachi Mokonzi pesa moi par na yo
ya kozala membre bato so boza na kati ya Fatima Mokonzi olingi kozala député na 2023 Fatima Mokonzi kozala parti politique oyo kopesa nzela mpona bandeko bapostine mpo bima député donc na cadre watango surtout l'émission na ya motuna mpe yano eza bandeko bopuna baquestion réponse bakopesa bino donc en tout cas na remercie napesi mpe famille nanga mbote na mama bana na bana na ngai mbote ciao. Merci na bayenyo so bazaki na biso longo. Merci na Yemoko général d'école na invitation na yo. Merci na ya Willy Kunda na réalisation. Ya Lolo Swami et Venanga César Ngadi. Doudoulé Swami, merci. Edino yoza fin mutaliki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako swa kende donc yo leki. Edino image elona osenga yo Chikote bango. Edino image Panza Sango ya Congo.